fidèles abonnés à M La Grâce TV chaîne de Pesavino Esengo, de Pesavino Bilengi à 100%. Lelo na émission na biso ya instant acoustique to yambi où ezali pasteur Philippe yemo ami benga da justice hein ba tumisu to pe ba benga ke masobele ba comprendre masobele ana yemo ko meka ko expliquer ngo en long et en large pourquoi ba benga ke pe masobele et puis justice ape kota na kati. Tozana ye awa na plateau na groupe na yemo bimba lelo toye ko bakongo baloba ko danzangana ce bolingi boye bama ko danzangana na bokutana na mon sponsor officiel mon patrocinador o babingi na kombo ya Ze Azar ya bapoma yende onga na benga d'autres autrement mon coup de pouce donc yem to sa biso bolamu na kati ya M La Grâce TV chaîne na biso ya kitoko makasi donc so botunika madanzangana yenda omeko expliquer bino merci pour notre soutien à 100% na bolamu ozo continuer comme ça biso na kati ya chaîne ya M La Grâce TV donc poto ba mingité c'est un groupe oyo ba hier vraiment na ba talent nyonso pona ko pesa na public na mokili mobimba oyo ba kolanda biso alors to kota na chant déjà papa Philippe pasteur Philippe na invité yo au kota na chant na biso boto meka ko sola na groupe mobimba voilà pasteur Philippe au kota déjà na chant pour ça na ouais merci pas Philippe shalom shalom maman bonne santé Marabella. Bien na monio malgré confinement mais quand même nous autres ça va bon confinement et bakiseli biso ba santé belé parce que confinement avec Jésus voilà. Nabi les lots avant invité spécial Nabiso il y a instant acoustique mais on peut permettre avant mato to kota na masolo to mais quand on peut vendre un invité to vendre plutôt sur la vraiment bien très bien. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Alors pasteur Philippe les lots a invité à plateau Nabiso instant acoustique et ça bipa yo api bato bazo ya ko bimisa ba talent na ba on a mokili mobimba to bima oza na talent a munene o nzambe a pambola onango mais pour na lelo ba fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, ba obalanda sur la chaîne M La Grâce TV. En 2-3 mots, ni ba ko retenir pour na pasteur Philippe da Justice Masobele. Tango tozolo ba passer Philippe da Justice. Premièrement tozomona ke azali mosali nzambe, mais na kati ya mosali nzambe azawana kaka na kosali nzambe na ba area nyonso. Ateyaka, akambaka, pe ayembaka. C'est ça. Wana ezali tant balobi passer Philippe so balobi passer la justice nalingaka kotalisa keno Christ il est notre justice et biso toza ba agent ya justice yango bengaka ke Philippe de la justice donc Philippe de la justice donc nzamba kondanaka ba injustice nyonso alingaka justice Yo pas comment okata sembo. oui parce que Bible que nous sommes des justes et les justes va par la foi nous sommes déclarés par Jésus que nous sommes des justes alors tokata ka sembo Philippe de la Justice. Alors, tu continues à masobele, kasi masobele la nini? Bon, masobele, premièrement, naza mu Congo, mutu na mutu alobaka munoko na ye. C'est ça. Et alors, na munoko na biso ba Congo, masobele, soto limolo na linga le lobby et bongwani. Donc, soto libango na français, tu as changé. Soto libango na portugais et tout du mudo. Alors, eza basé na Bible. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes se sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lokola tozana kati na Yesu makamunyo sur kala eleka donc mambo ma sobele. Alors, so mutu ayeko rappeler nga ba makambo nanga ba kala 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 bika ba vie na biso tozala zala nango omona mutu ayebelo ba vie moko boye mais aleo la kisom stara yewa yo skweza arme moko ya défense lobaka ka boye masobele makambo se changea. Parce que makambo ngo eza nini po ce to lobby penato englober en général la makambo. Et que ça la biso un peu difficile. Mais quand on peut ça biso juste certain moi certitude na masobele na yo o pensa ki nango po ba masobele nyo se changer. Tant que nous avons masobele, vraiment na pensé vraiment c'est l'action de Christ. Quand Christ a sali na kati sabatu vraiment il change de situation. Le verset wana ezali théorie mais ezali pratique. Alors masobele masumu eleki masumu eleki eza moko. Tant que toza kati na Yesu botutu bobola eleki. Tant que toza kati na Yesu ba mvutema eleka. Donc na maloba mukuse de makambo nyonso ya mabe eleki. Merci beaucoup pasteur Philippe Nakanisa qui a mususu ezaki kaka plus sur makambo akala na sens ya ba
ndeti ba vie ancienne ya ba bobo la ndongo cholo ba na pauvreté hôtel sa biso ndeti kaka bozui mais une non ndeti ba comportement ya mabe il faut les cas pour que to demeurer un peu na kibo bonzambe ki sainteté quoi liboso nzambe na biso. Ya una uti koloba ta to bija masumu. Monta to lobaka mabe. Mabe nyonso za englobé na masumu. Ngona ke masumu nyonso eleki. C'est na kati ya masumu to za na ensemble ya ba mabe nyonso. Alors to kwa ko détailler ba mabe za ebele. Mais na to lobika masumu do mabe nyonso faut leka. Mutu fa bongwana fa changer. Tepo balobi mikolo photo to te ya plus batu ba bongo la mitema ke ba bénédiction parce que bénédiction ya nango lote. Mais pasteur Philippe to ebike to kota na mozindo. Mais pour tous les égoïstes, nous avons préféré présenter biso groupe au tambour nango lelo to bandi na sœur oyaza na gauche na yo. Bon, groupe on a tambour nango lelo. Premièrement la majorité baza bana nanga église, on a travaillé na bango. Bamsu ba coller pa na même âge. Alors eza groupe o ngana vanda kana bango banango. Alors na ba kombo na bango awa tozali na frère na biso Lopez. C'est mieux to bana na mwasi. Bon, la justice, voilà. Donc, on a un kangola biso moi c'est azati mbali azati voilà. Autres na sœur na biso Abigail, Judith comme musu ndoi pe ya mwasi na ngai. Donc maman Judith vola pa. Maman Judith wana donc ndoya mwasi. Donc banda bo bébé na epenza dona ki bébé ya musuni. Nazala kana ka tia koliboy. Awa tozali na frère na biso Lopez, yende mutazalo ko la coordinateur ya groupe. Ngana la président. Mais il y a un coordinateur, administrateur, qui a un tiende mutavanda kana bande. Yenda Simba. Simba donc et tozali na awa sœur na biso matondo na cadre familial aza mwana nsuka na ngai. Le mwana nsuka mama na biso, mais asala tusala comme ça nzambe biso tozali na biso ba collègue. Donc a sœur matondo kombone yango wana. Et kuna to ana sœur na biso Carmel. Sœur Carmel te bingomba wana ti place défi ezalaki c'est ya zangomba munene donc aza petite sœur nanga Carmel mais donc sika ba défi ya omona même voix noko yoka kaka ta zamuta ba défi sœur na biso Carmel voilà na clavier wana te moni mon enfant oh te moni comme on a frère Nathan donc monika tozo ba komba Bible prophète Nathan zali alors ye wana muto asimbeli biso clavier rythmique donc on dirait mon dezo beta boy so to ali pa na makamu so pare drummer do mutu penza simbi rythme nanga mo beno bato inanga ezaka ipa na ye donc ye wana penza asimbela biso clavier ye wana penza frère Nathan ye wana tozali na kokoma kuna tozali na drummer na biso soko landi nde tozoyemba to bano mona arrête ba code nyonso nazoyembela eza ba code na ye. Donc, so qui passage biso moko tobi dika père kota awa bima ye wana donc mutasimi nzungu cerveau moteur ndenge za wana kombo na ye frère Julio Antonio le pa mutasimi la biso rythme makasi tomoni guitariste pour na ko rapidité voilà oyo yaza na soliste non aza bassiste moni na musique ezalaka chaque instrument na fonctionne et chaque mutu na fonctionne ye penza bon bassiste ouezali bo na commenter te frère na biso Platini donc yango abise kombo Platini akala joueur non joueur donc à peu près tu vas Platini donc à peu près na idée wana comme na kedo ba talent wana ya Platini on a joueur yesu azo la kisango na guitare basse voilà merci. Alors deuxième pianiste tozana frère na biso donc wana pesusu aza mwana ya grand frère nanga liboso donc voilà donc azali mais awa toza ba frère don yende mutasimbeli biso clavier harmonique donc ndinga za wana frère na biso don ye wana. Alors papa na biso moni aza vie na biso majvel na biso o penza ma papa atosaka ye wana to bengi papa na biso JR yende asimbeli biso guitare accompagnement nani so tikali voilà voilà notre frère OK oyo naloba nini mais kombo na za frère Josmar ye wana mutasimbela biso solo donc toza au grand complet na sentir que mais kombo a groupe ngo ezanini voilà kombo a groupe ezali j'aime c'était c'est fait groupe musical cieux sur la terre lola na mabele ko nini etindaki obeta lo mo lola na obi groupe na yoka kombo ngo te lola na mabele mais masobele c'est le changement lola na mabele tolinga kolobete tout ce que nous devons faire ici sur la terre
ceux qui sont pour na kombo nzambe, nous avons la promesse le baki si quand belle to misat basana comme ngana zepa na ba. Donc la présence na biso so to za waneza ka lola ndeza na mabele. Ah ben donc toza sur penza ndenge toza na plateau aso to tikeli bino pene sika do do sentir lola na mabele. Toza awa ciel sur la terre. Lola na mabele. Ah ben, gloire à Dieu, lola na mabele, mais Papa Philippe, tobi exactement instant acoustique, tu as ka mingi vraiment koloba ebelete, mais tu as ka mingi pona kolak sabata là on a biso. Pona un peu ko wela ngonga parce que na il faut déjà beau démarrer, mais nzembo ni to bandala ngolelo instant acoustique. Voilà voilà. Un chant acoustique, nzembo aliboso to ko bana nango ezali natalelio. Eza nango chanson populaire, mais ce ko yobika kake chaque fois faut musicien arrange ça l'arrangement et na tout ça lengo arrangement natalelio na bo moyinanga seyo Yesu Masia natalelio donc ça nzembo ba bayemba na bango mais to sepela ki to bandela chanson populaire mon chanson populaire c'est ko linga ngo mingi so la ni maluba moko na lobiki natalela bato mokina zoka zoaka ka bapota nazo ba déception ngo natalela ka Yesu yendelonga nanga donc encore lela bapota fort talaga c'est Yesu za consolateur. Merci beaucoup Papa Philippe to ticket vino vraiment plateau popo se pesa ba na nzambe ba olanda bino lelo na instant acoustique vraiment na groupe mobimba ya GMT hein bon GCMT GMCT. Ah ok, GMCT. D'accord, GMCT. Totique bino esika comme ça bo mais quand peu koko biso déjà na talelio. Oui, c'est ça bande konyo so bo Hollande biso na instant acoustique. Merci. Voilà, merci beaucoup. Tolingi kokota en adoration pour to yebisa pa batuke fota la à Jésus-Christ. Amen. Tous en présence ya Nzambe. Les amokolo moko munene zalaki prévu que sengeli tozala awa ensemble pour na célébrer live masobele onzembo oyo bandeko bele bazo sepela nango pour na kumisa Nzambe yango topesi live oyo live masobele na kati ya casa da musica Tirbo esika biso tozali toko passer temps ensemble awa na présence ya Nzambe ko célébrer ye ko kumisa ye kotombola ye parce que yende abongi na lokumu. Amen. Natalelio Yesu elonga na ngai. 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 Oh, Natalela nani? L'espoir aux gens. Déception gaye gaye yango nakoma kotalela kaka yo Yesu elonga na ngai natalela bato mokili nazoka bamputa na mitema ngai yango nakoma kotalela kaka yo Yesu elonga na ngai nataleli yo Yesu elonga na ngai nataleli yo Yesu elonga na ngai natalela yo Yesu na ngai ah Yesu Natalela baboti
na bomoi nanga Nzambe Yesu Masia na bomoi nanga Nzambe Seyo nani mama nanga na âge à 46 ans akenda akokozwa ba responsabilité na suka te yango nalobi papa sala na lolenge na yo yawe sala na lolenge na yo nazwi décision nalobi sala lolenge na yawe sala na lolenge na yo salanga Yawe sala na lolenge na yo sala lolenge na yo Yesu Yawe sala na lolenge na yo sala lolenge na yo Yawe sala na lolenge na yo Yawe sala na lolenge na yo bomoi na ngai natiki na maboko na yo yawe sala na lolenge na yo libota na ngai naza kobonza na maboko na yo yawe sala na lolenge na yo salanga Yawe yawe sala na lolenge na yo sala lolenge na yo sala na lolenge na yo sala lolenge na yo Yesu sala na lolenge Yawe sala na lolenge na yo nandima na motema nanga papa yobikisaka babeli ai si lolenge yokosalelaka mayele nanga kutu eyebi te nandima na motema papa akoki kosekwisa ata bawa kasi lolenge yokosalelaka mayele nanga kutu eyebi te nazwi mokano ya koloba papa yesala sala yawe sala na lolenge yawe 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 sala na lolenge na yo sala lolenge na yo Yesu Yawe sala na lolenge na yo sala lolenge na yo Yawe sala na lolenge na yo Yawe sala na lolenge na yo Merci beaucoup de retour sur notre plateau. Nabike bandeko nyonso oyo bauti kolanda Nathalie Lio et ça m'a plaisir na ba oyo nyonso balinga merveille balinga chaîne ya M la Grâce TV. Là je pense directement et puis il y a Adama Domingos, mon vieux de Luxier, les Luxier babeza mokanayo, Saki Maya Alberto, l'homme qui respecte les anciens. Nabike nzembo oyo SP Sibino, mon vieux Alexis Yamamoto. L'homme de chaleur, l'homme de Baïbinga Baplan. Merci pour notre soutien à 100% besoin de Sangai. Alors, papa, pasteur à Philippe, tu as pensa to zongi quand même, tu as Nathalie Lio. Nakati ya banzem bozo bete la biso, o bongisi ko bete la biso, sélection bongisi ko bete la biso lelo. Eza nini album, eza tu as comment déterminer ango. Eza ka banzembo oyo au beti kakambala moko sans album sans ou soit peut-être single et nini. Bon voilà banzembo on a beti ezali sélection il y a 3 répertoires. Premièrement premier album nanga na sala na 2011. Oui. Alors quelques chansons yemba miwana ezali album ya 2011. Na sali 8 ans na sala soso album te na 2018 na ko sala album. Il y a 6 chansons. Nzembo mususu ya deuxième album ezali et bongo na tango confinement oyo banzembo sika oyo na on arrange na on a composé ndeto sélection de ezali
sélection, il y a 3 répertoires. Répertoire, il y a ancien album, il y a nouveau, puis la chanson, il y a cycle. Mais pasteur Philippe, na Congo, beta musique, ou bien au Komelka musicien en Angola? Bon, na Congo, bon, wana na kala, mais na kala wana tango tozokola, Oui. na tobeta ba musique, na ba groupe moko folklorique, na ba groupe de danse, na laka talaku, wana menisiko la kimokili, Si. na kibonzambe te. Mais na cadre ya kibonzambe, penza kibonzambe na musique, te musique pe na ko sala ngo mingi, awa penza musique ya comme profession awa na Angola. Angola. Na Congo kuna na domaine la musique chrétienne. Non. Alors nini pour ki yo po bando embela nzambe olongwe na évangélisation na ndenge ya côté ya to bi pe banzembo eza côté ya mais est-ce que olongwa nango na ndenga liloba po komisango na ndenge ya rythme ya koyemba? Bon, première chose nanu avant na benga ma passé premièrement nazalaki choriste. Soki ki po natiaki yango comme carrière musicale était parce que bato bamonaka soki moto azobeta na besema nde carrière banime na sens ya koyemba nazalaki choriste. Alors quelque part qui passait rekutanga na kimoyembi en tant que choriste. Alors tango ki passait ye amei komela moi likabo wana ya koyemba le ki passait ake mais omona kete qui passait rekutanga na kati ya koyemba. Alors sengelaki ki faut qu'on relever yango abanda ko accompagner mission. Donc même mission pastorale comme on a na kati ya loyembo. Donc nazo ko incorporer kaka ba message ministériel na kati ya loyembo. Donc na longo le côté de tozaka en même temps je suis pasteur, en même temps je suis chanteur. Mais nazo mona lokwa batu misusu ba Denis Ngonde ba Moïse Matuta parce que belé bokomi kaka ndeti bokomo kima koyemba ba misusu bakomo kima koyemba bakomo yana koteya. Et mon papa nalinga mingi que j'ai salué aussi en passant Daniel Sosola na biye alinga su koyemba ta comme moi trop loka évangéliste ndeti ba oba oye ba ndeko yemba na kala mingi bakomi ko bata manaki évangéliste bino oyo bozwami grâce ya liloba ya côté ya bokomi kozonga na musique mais mokili confusion pe na bino na kati na bino to comprendre Maman merveille. Papa. Nalingi polémique te. Polémique te nga na lobi kaka na tuni pe. Nalingi omoni folo bali solo mutu. Foye ba yango. Frère Daniel lo balobeli awake akoma kompesa na côté akoma kotika musique. Soto bengi Frère Daniel yaka na histoire na ye abandaka na kozala évangéliste. Ndi atiki ki évangéliste nda zongi na musique. Oh ezala pe otiki donc ndeti ko simbisa ezala pe sous forme méthode méthode de prédication directement botiki yango siko koti na méthode incorporer les messages dans les chansons akena ngambo wana siko na kota suka ekomona ke no ki chante kutangai kimotei alors faut na meka ko diviser mais siko yemba kana do ezaka problème ya ko comprendre que eza bongo bo ba mise muso totangi wana et je crois que na yeba kandete we ba histoire mais papa Deningo na yoka ke azalaka diacre pe na kati église ya CBFC susiko azalaka ndo donc ezala batu mususu même banda kala azalaka ne kaka pe motei donc ezaka ka problème ka kete alingi siko ke loko abwaki saka to azongi sango suna nzela bo ba histoire frère Matuta mbo frère nono pour comme musu nono bon wana ne na yebi pa histoire na ete na domaine ya koteya ndenge lobi mais ngana ebeleka mingi na musique mais ndenge akoma koteya lisusu na cadre en tout cas gloire au Seigneur. Mais est-ce que yo pena na posture nino se sentir à l'aise? Maman masobele de ngana se sentir à l'aise kaka na koloba pona ko servir nzambe. Alors formule homme mangai na prédication live je me sens à l'aise. Homme manga na prédication par la chanson je me sens à l'aise. Donner son boka nao. Je me sens à la mission. Ce qui est très important, c'est accomplir la mission. Mais on peut changer de méthode pour accomplir la mission. Amen. Mais Papa Philippe, deuxième chanson, alors plutôt que tu as entamé, instant acoustique, mingi mingi koyemba goloba muke. Deuxième chanson, ezani ni obongse biso pour la surprise. Bon, deuxième chanson, eza lokola toza bangolais. Alors mingi mingi na sala banzeba portugais na lingana ki Congo. Alors deuxième chanson ezali Cœur tu adora. Non, ce qui nous est bon, ba groupe nous babenga ngolokola hymne national. Pourquoi? Parce que non, nous aimons bon Cœur tu adora parce que Christ alobaki non, mon père cherche les vrais adorateurs. Cherche ce qui a zoluka faut ba tout moko ba accepter. Yango na sko biso to lobi ke Cœur. Donc nzamba lobi ndimi yango donc ce n'est pas une proposition mais c'est une acceptation lobi que non je vais. Donc Cœur qui signifie je vais t'adorer, je le vais.
Amen. Alors, tu as cœur où tu adores, pour se passer ça, tu as adoration pour le coup, moi, Papa Philippe. Go, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alléluia. Nous sommes en présence ensemble. Tolingi koloba quero te adorar. Quero te adorar. O Senhor precisa os verdadeiros adoradores e nós digamos: quero, Senhor, quero te adorar. Aleluia. Oh, meu querido Deus. As maravilhas que tu operou, eu não vou se cansar de te louvar. Quando reparo os momentos de aflição que eu passei, eu não vou se cansar de te louvar. E por isso eu vou te adorar. E por isso eu vou quero te adorar, Senhor. Eu quero te ver, quero te adorar. Eu quero te ver, quero te adorar. Eu quero te ver, quero te adorar. Eu quero te ver. A minha vida aqui na terra é como água que pode secar. A minha vida aqui na terra é como fogo que pode se apagar. A minha vida aqui na terra é como água que pode secar. A minha vida aqui na terra é como um fogo que pode se apagar. A minha vida aqui na terra é como água que pode secar. A minha vida aqui na terra é como um fogo que pode se apagar. E por isso eu vou te adorar. E por isso eu vou quero te adorar. Quero te adorar, Senhor. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te adorar. Aleluia. Eu quero te ver. Quero te adorar. Eu quero te ver. Quero te adorar. Eu quero te ver. Oh, meu Deus. Que posso te oferecer senão te agradecer com esta tanta dívida que eu tenho, Senhor.
Senhor. Deixa cheio de carinho, papai. É que o coração tá cheio. Quero te adorar, papai. Quero te ver, Senhor. Quero te adorar, papai. Quero te ver. Quero te adorar, Senhor. Quero te ver, Senhor. Seja adorado. Aleluia. Quero te adorar, Senhor. Quero te ver, Senhor. Quero te adorar, papai. Ei. Eu quero te ver. Quero te adorar, Senhor. Quero te adorar. Quero te adorar, Senhor. Eu quero te ver. Ei. Quero te adorar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Assim na tua presença, Senhor. Quero te adorar. Quero te ver, Senhor. Ah, quero te adorar. Quero te adorar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te adorar, Senhor. Quero te adorar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te adorar. Eu quero te ver. Quero te adorar. Aleluia. Eu quero te ver. D'accord, merci beaucoup, Papa Philippe. Dans nzembo kitoko boyembeli biso ya keko te adorer to sentir que ba oyo balinga ko adorer nzambe ba se retrouver pena na nzembo très profond. Alors Papa Philippe, nabi kala te tozoti kabino vraiment pona bo sepesa bana mokili mobimba na nzembo ba bengi ya masobele po bwana evanta ba tuté. Voilà en tout cas na luka ba tsaka ba machacha na ma pour admettre ma vanille babina ba comme sous réserve parce que toza na musée ba éducateur de masse quoi. Alors pesa ba contact pour na bato ba ozana posa ya ko bengisa wana ba concert na bango na talent kitoko ya malamu surtout oyo memeli biso na instant acoustique lelo ndenge ba ko contacter Papa Philippe. Bon, merci beaucoup. Somme talingi a contacté ngai. To biso. Et na numéro na ngai ezali na 924 23 37 61. Le numéro nanga principal yango ne change à 15 numéro ngo ezala kaka. Alors aux pasteur ya communauté nini église amso mutu mususu numéro cause un peu difficile aza pour ça ka kutano kambala mona ndenga église ayoka open à côté ya ki pastora ba ozonde nini. Bon na ndenga ki pasteur premièrement nazali pasteur comme visionnaire de communauté. Pe nazali un pasteur titulaire dans ma paroisse. Alors comme moi ministère nangezali APDM na abréviation assemblée de préparation évangélique d'un Dieu miraculeux. Assemblée de préparation évangélique d'un Dieu miraculeux. Oza na ba combo kilométrique yango beta yango ka ba abréviation pour koloba mo musika fo beta mutuli baku. Donc yango wana église. Alors na lisungi ya nzambe église na biso mingi mingi eza awa na Angola. Oui. Au moins toza na 6 églises. Moko na Mbanza Congo, awa na Luanda ndeto wana 5. Alors siège na biso place nga moko na vanda to vandi na Mabo, côté ya parage ya Polva, côté ya Sermado. Et sika vraiment to vandi sika na kambaka comme responsable mutu no so alinga zwanga azwilanga nde sika wana. Mais oza na communauté nini? Communauté assemblée de préparation évangélique de Dieu miraculeux. Donc en abréviation APDM. Et yebani mingi. Na kantaki kombo wana na kantaki ozaki mutu assemblée de Dieu. Non, ezaka koloba Bon, assemblée c'est un nom commun. Donc mutu assemblée ko sala mutu assemblée de so ko sala mutu fulan ça combo biblique. Donc eza ya biso nyonso mutu ko zo tek biso nde bato assemblée te assemblée za ya Bible. Alors Papa Philippe na ko sepela opesa déjà ba dédicace pourtant to kota na masobele mba moko to kabwana pona bana nzambe po show wana ko kende mulongo wana nebike za somo. Bon, merci beaucoup. Ba dédicace na ngai bon mingi mingi dédicace par mo konzambe. Parce que action de grâce to pesa panza ça dédicace mo bi. Donc merci na mo konzambe nzambe apambola manaye. Mais ba dédicace na ngai awa
et pas na yo moko na Merci. pesi ngi ba dédicace parce que la merveille te solo to somele lo to mona donc ba dédicace na ngana pe ba dédicace na ngana équipe mobimba o ezo sala na mama merveille pour équipe ngo na tiango ka ba alaka ini donc do sina kangama na MTV la Grâce TV wana kangama ba dédicace na ngai ba dédicace na nga mususu nazaka na nga moko ezali technique maison turbo o yambe biso malgré que ingénieur Dido en tout cas ba dédicace na ngai parce que mkola liboso na participer kaka na mona bango ne saleli na bango na monique sans que na consulter bango na kanga ba dédicace na ngai alors ba dédicace na ngai mingi na maître na ngai frère Daniel Sosola na sipe romona intervention ezali na kati ya banzembo ngo vraiment nengo tuna kinga soki na Congo na sala musique te wana na référence na Congo awa nde mais awa nazwa pe ngolu ya kozala mwana comme élève ya papa o Daniel Sosola na classe na ye penza do ya ye kusinga piano azo ya kusanko yemba donc benga ka ye maître na ngai bokomo na yaza awa do ba dédicace na nga penza do maître ngai mwana na yo. Voilà, la dédicace na ngai. La dédicace pas ya moi si na ngai. Je que madame na nga tozana ye. Ba dédicace mingi. Alors, dédicace muso ezali manière commune, communauté na nga nyonso ya assemblée de préparation. Église ya biso. Bana nyonso ya pedem donc puisque nous so bazali na mokili mapo toza ebele na pesi ba dédicace na nga na communauté na biso nyonso. Amen. Voilà un peu. Le reste ba mi nanga nyonso ba yeka ba mi nyonso ba ndeko nanga nyonso ba collègue ya ministère ya classe tout en tout cas Nzamba pambola bango. Merci beaucoup. Alors tu continues déjà na masobele pour topé sa bino au revoir. Alors nga na profiter déjà ko pesa merci na bino so bolinga biso bo s'abonner juste massivement na chaîne na biso M la Grâce TV et ko sala biso bolamu mingi. Totiki bino na pasteur Philippe wa se pesa bino na masobele. Au revoir. Merci beaucoup. Oyo alingia bina soki obina kana liputa okangaka liputa osali na yo tozo bina biso nyonso tozoloba masobele bandeko bele batunaka balobaka yango masobele yango elingi koloba nini amen masobele elingi koloba ebongwani 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 elobi soki mutu aza kati na Yesu makambo nyonso ekomi ya makambo nyonso ekomi ya Onyo so akalesa nini? Sana no boya akalesa nini? Boya akalesa nini? Obi ezana batu musu balinga ko rappeler batu makambo yo salaka kala yo koloba nini maso? Masobele. Maso? Masobele. Yo! Hey! Yo kaboy.
Amasobele. Amasobele. Masobele. Amasobele. 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 Gira, 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 pula, 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 dansa, dansa, alléluia. Amasobele, Amasobele, Ulusi kono to masobele, Amuse to masobele, Ete to masobele, Uyami to masobele, Amuse to masobele. Masobele, 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 Muyiswe. Aye, tuke. Masobele, 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 Muyiswe. Wow. Masobele. C'est bon là. Tu dois danser avec moi. Mon maître, tu viens. Hey, encore, encore, encore. Encore. Ah, ok. Encore.
milolo, beta milolo. Kine, 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 kine. Yakuna kabinda, yakuna kunen. Toda gerações. Oh. Allez, Kina. Allez, madame, viens dans ma. Kine, 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 kine. Yangalale. Yangalale, 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 yangalale. Masobele, 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 muhiswe. Masobele, 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 muhiswe. Allez, Kina, 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 Kina. Yeah. Hey, masobele. Sepela. Oh. Sepela. Masobele. Solitaire. Et notre papa l'accompagnateur. Almoyo Kaye. Sepera. La clavier. Mon enfant Nathan. Commando, 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 Missa Banzelou. Hey!